Mbotene. Kamini. Ikambo na ye pana yo le 21 na joaki balle perdu en face à Ayrton C. Na bando kende na musana ngai na tekaka na Mweka avenue Mweka direction Mweka Kutu croisement ya Mweka Kutu. Na za kambiste. Ta nazo saneti nazo kati se principal na kende bato marche pe bazo uti Notre-Dame. La police azaki wana babando beta bal babando beta arme bisoto kimi tanto kimi bale zuipe ezui ngai na kwei nase tana kwei nase la police aye na bimisi téléphone po na benga abeti likolo abotolinga téléphone na tie na poche na bimisi sikoyo carte po na benga aye abote lisusu na tika neti nazokende nazokuluma après baye bamemi ngai balobi longolo ye mbango bakoye kofilme nde balongoli ngai bakotisi ngai na se ya dipe na bango bakotisi ngai bamemi ngai ti kalo fungola ta tozokende na nzela nazaki na saki na ngai na batelefone ya baclient misato de bateri oyo batikaki samedi na telefone na ngai na $200 na kati babotoli ngai nakei kuna na kati ya hôpital ka ngai moko mutu nasali na charge na ngai nyonso na dépenser bambongo plus de 200,000 nasali tu nabimi kuna nakei kozwa traitement libanda nde naza boye basengaka mbongo naza lisusu na mbongo te na ye muntu amawa ata ministre ata nani aya kosunga ngai po pota eza nanu eza munene naza lisusu na mbongo te eloko na yeli yango wana ndeko lezer yoso ntango bamemaki yo na kan lufungula bao bazokaki na masasi ezalaki ka yo moko bien bato mosusu mpe bazalaki jour wana tozalaki ka biso mibale mwana moko bamemi ye epa bamaster na ye ye bazokaki azwaki masasi azwaki mpe balle perdu na yo na yenga. Ok, c'est bon. Donc sikoyo ozolanda wana bamemaki na kan lufungula na hôpital na bango ya kan lufungula. Ok. Sikoyo okomi ozaki kolanda soin libanda ya kan lufungula te na kati na hôpital ya bango moko. Ouais. Na sima nango bimi wana na bango nde balobaki na yo bima to yo moko nde monaki ke okaki kobima bango moko bayebisi nga ke non okobima na 10 jours soki omeki kotamba okoki kobima nde namoni sikoyo koswane kosenga bambongo nabimi na ngai nabimi nakei libanda mpo nazwa soin lakisa nanu biso nani kotamba o bandage yo moko moto tie ou bien bakangi yo na hôpital bakangi nga na hôpital ya libanda centre de santé eza mais ntango ozofongola wana soki okanga ngo biso bien nalakisa na akanga kote eza na makasi ekotaki bale ebimaki kuna awa nde ekoteli awa na se boye ebimeli awa. Ok, mais il ne fallait pas au fond parce que quoi au micro. Bon, kangakas au fond la gangu yo mongo boy. Te na hôpital siko soki na ye nde bafongola. Ana la kisabantu amawa bakoki kosunga ngana mbongo nazali susu na mbongo te. Yo lobi ozalaki na kati ya marche te ozalaki nde na place na ngai ya musala. Mais yo be ndenge nini oyoki ke marche ezali yo okende kote omoni nde eza boye soki na Kongo obimi te okolia na yo te ngai naza na tata te naza na famille awa na kini te naza ngai moko
na célébrer ya mwana omoni na bimi mpo nazwa mwa eloko ya kolia. Ok. Est-ce que vous pouvez faire un numéro dans la téléphone pour que ceux qui ont fait un numéro de téléphone, vous savez l'effort pour nous yamba. Parce que nous avons l'ingagate, ceux qui m'ont toyé à téléphone aux yamba lisouté, bah tu vas comme il benga biso token de kulukayo parce que même pour gagner une agence, poser la bombe, ça nous prend du temps. Ok. Est-ce que vous pouvez faire un numéro dans la téléphone? Non, vous pouvez faire un numéro, mais il y a Sika, vous avez un téléphone. 089. 089, oui. 15. Oui. 45. Ok. 061. Ok. Comment on a eu le bilan? Kabanga Germain. Kabanga Germain. Ok. Numéro. Bandeko Nangai, des fois ça complique, ça fait mal. Ça fait mal parce que chance, il y a moi dans mon bagne, ils ont dit qu'ils ont été dans mon côté, mais pour mon grandeur, il y a pas tant de gens qui sont on a pour mon cas liboso, mais bisika et melaki, ils ont bon il y a une différence, il y a côté mon côté la gana côté du melaka, ils ont kaka moins différent. Ce qui bandeko, je sais que des fois, tu commences à déranger bino trop. Mais ceux qui beaucoup qui kosunga pour assister encore une fois de plus ndeko oyo aye kolela les mots de fois me manquent et des fois aussi na komi le kola monte nazo déranger kabino chaque jour il faut na même la bino pas problème mais ça met en temps la réalité de votre pays. Je sais que c'est compliqué pour assister à tout combien. C'est là que j'ai dit, il faut que les choses changent. Il faut que tout ça, tout le monde a une distraction, tout à la bonne pour poser l'action d'un Seigneur, na bon pour poser la malade. Merci beaucoup. Surtout, c'est le message qu'il faut prêcher. Gary Yuele, bande konana news bino ozali banda en tout cas na kosenga bino bosunga ndeko toujours présenter bango des fois pe ceux qui botini mbongo à travers notre canal on est obligé de fois ya kolakisa ngo pambate ceux qui komi na maboko na biso tolinga kosamba tanjo baya koloba kenatina ka autant te non te détail andeko il faut mi battre là parce que des fois na sima ya makambo modèle wana insécurité moko ina na maka parce que balinga ka supporter ta témoignage te yo moko lo bakina ngaki ba komaki ko lo bana yo ke yo za amu ya ville moko na nani na ba Félix ba Félix yenge yo za dina posa ke marché te o ke na ype marché te mais kombo ya Félix kandio ok d'accord merci. D'abord, bandeko nanga nyonso oyo baza libanda ya mboka badiaspora nyonso epi baoyo nyonso bazosunga ngai mpona bana na ngai napesi bino mbote na nkombo na Yesu Masiya. Nkombo na ngai nalobaka toujours papa ya bamapasa ebele parce que première libota na ngai nabota bamabana mibale ya bamapasa, deuxième libota naboti DP ya bamapasa baza bango nyonso vivant, troisième libota na ngande naye kobota 4 nazali kosepela parce que mboka na biso Congo ba oyo nyonso baza libanda baza na bolingo parce que na kati ya mboka na lakisa bino deuxième mukanda nazosala ba démarche ti lelo résultat ezozala te mais ba oyo baza libanda bandeko na nga ba diaspora na bandeko na nga mosusu baza kosunga nga mpe na kolakisa machine mosusu yango oyo nauti oyo ozala na ville passer na nga moko boye aza mpe libanda mboka kuna nayebisaki eke nga naza artiste apart mosala ya nzambe oyo nasalaka soki nasali mosala artistique na nga epesaka nga mpe moke mpo nasunga bana nde atindeli nga machine oyo de façon natongaka bacuir mpo nasalaka basapatu baperpète basandale mpo na bana naza mosala oyo papa griffe asalaka na Congo awa nga mpe nayebi yango natangela yango na académie de beaux-arts mais moyen nde ezalaki te nde atindeli nga machine oyo ezanga nga so 3 machine soko nazwi yango nakoluka kwa moko nafuti ata mwa ndako nabanda kocreye babiloko na nga napesi merci na ndeko na nga oyo aye kosunga ngai na mwa mbongo natangi nkombo na ye te nzambe na nga apambola ye afungolele baporte bisika nyonso ezalaki ya kokanga na nkombo na Yesu Masiya
pe na pesi merci na papa Elezer oyo azali papa malam asunganga ti lelo azosalanga ba interview nazoleka kuna na ba TV bomonanga na pesa ke ni 10 francs alobi azosalango mpona bana na ba mapasa bazwa lisungi lelo ekomelinga etamsolobi pe nzambe akopesa ba misu pe 5 akopesa ba misu pe 6 parce que nzambe na za nzambe miraculé oya muke bozanango bosunganga nazwi déjà mbongo ndam na futi na hôpital etikali nga ndambu na futa mpona bima na luka pe ata studio na ke vanda na bana wana o bozanango bosunganga nzambe akopambola bino première machine yango batindi nazokelakisa madame na hôpital deuxième machine pe ezali mais napesi pe mbela na ndeko nanga moko atindela nga $350 mbongo wana nazwaki yango naliaki yango te nayebi ke epesi yo pasi parce que lere obengaki nga na lobai ke madame azalaki kodéplace nalakisaki madame mbongo wana pe tofutaki yango ndambo hôpital soki kokanisela nga mabe te naza ndeko na mobali naza moto na otambola na logique nakosala mabe te napesi merci na bacameraman nyonso oyo basungi ngai mpona leka na émission oyo numéro na nga telefone ezali 090 39 017 49 numéro na nga telefone ezali 090 39 017 49 mais numéro na nga ya WhatsApp oyo baotokabela nga sikoyo na papa moko ezali 089 630 680 7 à la fin ezali 089 630 687 à la fin wana soko ozuka na WhatsApp tokosolola mpona lokumu nzambe nanga akopambola bino merci.